Problème à bon côté. Attends mon côté. Attends mon côté. Pour te montrer à Néo et Ambi presque. Leader tout. Yo ça monta polele. Ouais, ngana monta polele. On est Ambi presque ba leader tout mais te moni faire go là attendre un micro te na Néo de quoi. Voilà. Master ngana surtout na kota komba. Mike Loka. Mike Loka. Quand on a dit dans un logo, na cash, na bilogo donc et tu es là quand tu as Afrique il faut des. Tout à copier. Même il y a ça les bien batch na. Au moins donc il y a ça tout ça les logos ya là. Toko bomba pe masolo msoto yo kakape na balabala te ke ndeko moko patonga moninga peut-être ken pia na pas zoki okazo yoka na me kaka reposer ka non c'est important te mais na poser ka question toka kiso ki boka bwana lelo na ndeko na Vincent omela mbongo asalela ba démarche ya site pour lelo pe makambo kende liboso mais mbongo boyoka na France te mai opesa mbongo wana te yango e créer division wa santé et ça misuma katelinga pour la santé à mwana mon fils pour ma santé misuma katelinga lingala bandeko misuma ezali kokatela moto lingala te ezali mitwe na santé oyo epesameli na bato nyonso employé to non employé mutu nyonso oyo akoki kaka kocontribue na mbongo mokie na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye ya malamu na bahopito nyonso ya minene ya république démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie to kala mingi te na bamboka mosusu soki moto oyo misunga ezwaki charge na ye mpo na basoin nzambe akamati molimo na ye misunga akosokipe na mauvais cordia ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango ya Congo po eti bazwaka soin awa na mbongo bango bazali na misunga ta santé c'est ta vie. Ezali komi yambana. Voilà, c'est ça. Ça crée des problèmes. Et puis tu as boss dans la baronne, on a juste jouer. Voilà. Biso, il faut dire que star. En fait, quel piano? Jouer ça la star. C'est ça. Au moins, il faut que tu aies yambana. Na peno ya minga buto, na buto so que ça mukie 50 000. Voilà. C'est comme maman comme star. Mais justement, comment tu vas dire moi mi balé bana poto boy. Bango basala ka analyse na bango kaka sur ba journaliste ki sasa. Voilà. Baza so que site moko boy, batala maka ba 3000. Na masa moko moi munene moi. Ce que nous comprendre te c'est bien. Il faut dire la bateau ba l'équipe bino. Voilà. Mais il faut qu'on a na honnêteté intellectuelle. Il faut qu'on dise ba ninga. Les gars eh mais il faut que nous peut m'appeler si ma bateau ko. Muta bonga si ma moto. Mais ça rend honnête na. Voilà. Quel bien na. Ça rend honnête na vie. Ba jo wana mi balé wana baza ba jaloux moko na mona te. Se détendre na ba week-end oyo yango yo chez Jongade batieli bino bilubu ya kitoko c'est-à-dire awa ambiance ezali kolala ya malonga na ndenge ya deux fois te po bazali kotumba ntaba ya elengi makasi ngulu oyo kosepela nango pe poulet na ndenge ya deux fois te ndenge kaka bozali komona ezali kotumbama na kwanga ya banteke pe ne eloko ya malili ekosala likambo na kati ya nzoto kasi chez Jongade ezali kofonga makaka chaque week-end c'est-à-dire vendredi à partir il y a 16h-5h, samedi à partir il y a 12h-5h, et dimanche de 12h à 3h du matin. Babo Sanibinote, tango oye chez Jongade, oko sepela parce que aux
oza kolia ntaba, oza kolia ngulu, oza kolia poulet na musique ya elengi. Lokola mokolo ya vendredi, bobarna kozwa artiste lokola Suzuki Luzubu 4x4 ye muto banda kobeta. Pe mokolo ya samedi, bokozwa les amis des amis, bangonde bakosepelisa bino na bakurumba ya kitoko. Pe mokolo ya dimanche, bokozwa Emile alias de Mingongo, yende mutu abanda kobuka bino pandi na badansi ya elengi. Pona bino bato bozali na posa ya kofete anniversaire, mariage, to cérémonie moko boye, bokoki kobenga na numéro oyo plus 33 63 54 75 181. Chez Djongade, awa soko ye okozwa service ya kitoko pe ya malonga po ambiance ezali kolala nde awa. C'est naturel soin. Voilà, merci beaucoup. Bana Congo bandeko tout bozolanda biso partout à travers le monde. Merci vraiment na ba abonné na biso vraiment oh bo soutenaki biso depuis début année ti ndenge to komi vraiment na fin de l'année. Le lot to sala moi analyse muke to sala bilan de l'année ndenge vraiment année bandaki ndenge vraiment to komi na suka to komeka ko solo la moi ma solo ngo musala na biso est-ce que bien to sala pe bilan par rapport ya musique na biso est-ce que musique ezo avancer bien musique ezo kita to sala bilan par rapport pe ya ba polémique belé o ezo leka vraiment na kati ya communauté na biso na lobaki lelo to sola nande konanga Frank Stemai azali parmi ba journaliste oyo nga na lobaka basali musala na bango bien aza journaliste oyo chaque émission na salaka soki batuninga ken ba journaliste nini oyo soki balobi otanga ta 3 ou 2 o basali musala na bango bien nazangisaka kombo ya France Temai te yango nalobaki lelo vraiment pona bila ya ne nasala émission na ndeko nanga France Temai po yaza parmi batu oyo bayokisi biso sonité na musala oyo ponga aloba yango soki batangi parmi ba journaliste baké na mwa mbutu emsonga pe ba sitenga na kati mais ba journaliste o ba respecter lignée ya musala oyo en tout cas félicitations à France Temai yango na yepe na yambaye to meka kosola mwa muke France Temai bonjour. Bonjour, quel pena, Pito Palais. Félicitations à nous. Félicitations à nous d'abord dans Moussala. Merci. Bonne Moussala, ils ont qu'elle bien. Non, j'espère que d'abord on a fait Simboté. On a télévision, on a filmé news. On a eu l'occasion. Et puis, abonné, non abonné. Et on a filmé. Donc voilà, merci. Maintenant, on a télévision en Afrique Info. Nous savons qu'elle est bien, je pense que je vais témoigner la place Nangaï. Voilà. Et c'est Bazali quoi. Donc voilà. Moi grippé mais tu es au Bundanaka. Non, tu es au Bundanaka. France Temai, na début année 2019, ce qui te landeli pena bien, vous allez qui plus ou moins 20 quelques mille abonnés. Bon, on a habité ceux qui n'ont pas trop posé, il y a 19 20 quelques mille. 20 quelques mille. Quand on a l'élo, tous autres clôturés aux ans plus de 78 000 abonnés. N'habite France Temai, la stratégie ni au menaki, n'année moko, au compte ça plus de 50 000 abonnés. Pardon, non merci Ken Pierre. C'est un boulot, tout ça là. Tout ça là ensemble, ils ont un côté bien sûr ensemble. L'Afrique il faut mobimba. Et puis la confiance. Oh bah internaute bah ça radio. Parce que mon chaîne YouTube est belle au Congo. Mais ceux qui m'ont dit pour nabiso boye, tout bazo s'abonner, bazo continuer à faire sa confiance. Et ils ont un magité, ils ont musala, tout ça la bango. Et je pense qu'ils ont validé et puis ils allaient accepter. Mais c'est quand tu bats la Rabie à travers le monde. Donc, magie dans le monde Ken, il y en a tout le temps. Donc je pense qu'ils ont un magité, mais bisonde. Ils ont un boulot. Boulot est belé. Boulot n'est pas belé. Donc, à part le boulot, on peut la rater quoi. Ben, quand à la peine, on a un depuis bandit, Tindé, tout ce qui est Nasuka, France Temai, vous avez parmi bateau, Babo, c'est pas ma casse. Bien sûr, bien sûr. 2019, comme on a mis, c'est 100 000 vues. Voilà. En tout cas, belé. On a 100 000. Alors, donc ça veut dire que maintenant, on va boire Ken Pierre, on va aller faster. Et mon niveau jour, on va faire la maman, la page, la polémique, les news des stars, on va faire la Zoro Madiala, on va faire la Tikaliwana.
tozela biso bango te balo bakeno na 2019 to ba les meilleurs te voilà biso na 2019 nous avons meilleur site voilà baloba te non mais zomonana il faut number 1 voilà na 2019 pour preuve Ken Piana, je pense en 2017, 16, 17, Master Vincent Chilouz n'a fait CMBOT. Tu vois qu'il y a Fimbo. Vincent Chilouz n'a Lengia Congo. Tracy Mbelenga. 2016, 2017, tu vois qu'il y a Fimbo. Là, il faut accepter. 2018, tout le monde a dit à 2 UA. Il y a qui prend la vitesse, là, il y a Bakalawana. Et ça qui est bien, et puis tout le monde a qui monte en beau. Mais 2019, la maman loba les news de Star posté oh ce qui n'a qu'un piano loba mais c'était mal que conscience ya batu pe yebi conscience ya batu yebi tenga boy ba pone congolais nga moninga non nga na zoloba déjà nga na zoloba na loba ngo pambate po Erio zalaka na ba 25 000 abonnés biso na ba bibi to zalaki sima na yo na ba 24 000 mais tout le monde pena batu basabona ki pena beaucoup plus na Afrique Info yango tiki biso pena ekara mulai donc pour nga en tout cas na repesona nous félicitations donc félicitations ceux qui bako voter ote mais conscience na biso ba journaliste conscience ya batu nyo surtout balandaka biso vraiment ba yebi ke ceux qui va bien journaliste numéro 1 peut-être site number 1 où travailler makasi et ça Afrique Info selon avis nanga peut-être oui point le gars Ken Piana il faut to ba lo moko tout ça clair ba page la polémique bazana batu na bango bazana ba artiste musicien na bango bazana ba journaliste na bango bazana ba site internet na bango ba tiaka poa oyo bango ba soutenir donc ceux qui muninga ndito mona ka poster vidéo il y a Zuka à lire, à partager, à commenter, batala. Mais au moment que biso, tu as une page moroté, sauf que biso moko glon on a une page nae. Afrique il faut une page na ngomoko, ils ont presque à peine 13 000 abonnés. Ngamoko pe na zona o ngai. Au moment que tu bundana bongo na Facebook na biso. Tu sais raté inbox no la maman poster les biso loko. Non, c'est-à-dire on ne fait pas ça. Voilà. Alors, il y a un monde là que c'est par notre expérience ou par notre savoir-faire ne batu bazo continuer ça avec confiance voilà alors 2019 to bana décembre et puis on sala ba émission Belletit de décembre aussi là voilà batu baloba te donc to numéro 1 voilà alors France Temai côté la lelope année ngo pe ndenge utioleka ba leader ebele pe ba pesa ki confiance tout monde osali ben mission presque na ba leader rebelle n'habite confiance à nezalaki par rapport à quoi non Ken Piana to bango clairement je pense que on a le barango toujours mutu moni internet ezanango lokola média de ça na kinte parce que média de ça na kinte tam la selon vision il y a mukolo chaîne et puis na directeur programme voilà mais internet yo mutu na style na yo ozo mona ti Ken Piana ya boto bi kuna comme chaîne ya fimbu na kuna ba fiakula ah polémique c'est polémique likola polémique omoni donc il y a des logiques na yo voilà mais biso en réalité zali information omoni Africa Info donc on informe au soko kanisi bien au mona que en 2019 la actualité ni on se bimi na mboka na biso tozali et en politique et surtout beaucoup plus na culture voilà ozo mona marambo pena eningisi mboka au mona que biso toza au moins na 70% il y a contribution encore il y a information justement dans l'actualité on est bimi na mboka na biso voilà donc ezaka que lokola to pesa ka information ba leader peut amoni que non te pona pesa information na bien il faut na le par Afrique voilà donc voilà un peu le problème alors France Mai bon nako se dévoiler fasté et ça makambo il faut ka na tout na question pour et ko sala biso bien côté la lelo engagea glo langi ba bi ki azamuta ba polémique tout ça tout le monde a glo langi a rappelé ba problème et belé pe MC me marketing par rapport à ba polémique au gérant ka ndenge nini tout le monde a glo langi soki azo sala polémique a sala beaucoup plus libanda mais côté la gloire en Afrique Info a sala émission na système mususu oyo na habité au gérard gloire au langi nanu ndeni omoni congolais pesa ka mutu image ya ilambonga na lati voilà donc on pesa ka mutu image ya mwindu mais ba pembe ya ba Adidas boyeza mo mukea ba pembe donc to pesa beaucoup plus image ya mabe ya batuke ya malamu Ken Piana na tunio o la kisanga fi moko ya internet o ya na succès o ada bosseuse ko la gloire au langi tangela ngai na site nini bosseuse succès kuto cha mupanzi ko wana fa c'est ça voilà succès yaka
à travers Moussala. Voilà. Na Moussala, na nombre de vidéos par semaine, na confiance na ba leader, na ba artiste amine na mboko na biso. Tangela ngai fi moko na kisasa. Comme on a une nani, il passe à la cité ni ou à l'équipe Roland. Non, côté on a raison. Faire l'équipe Roland. C'est-à-dire que yoko doit battre. Mais bah je sais ni so on appelle ça confiance ba yambanga izalaka. O Geraglo Roland ndenge nini. Asa na maseke to na mukili. Non mais tout ça réaliste. Naza muta polémique il pense mal. Non mais attends Afrique Force la ngoto total la rape na bémission super aliment. Ce qui est en Afrique Force la ngoto ngana mona ngondeni. Attendez. Ngana mona ngondeni. Pongai misu na ngeza na Afrique Force. Bi chateau ngaza wana. Apena batuna voilà. Apena ba fina apena Facebook na ngana yedi ngota. Na mona ka poster le mot na aimer na commenter. Mais contenu ou encore objectivité il y a le droit publier wana talingata. Est-ce que ce qui est commis en Afrique Force wana ils ont engagé. Est-ce que France Tema yozana ba rankini pena ba artiste mususu te peut-être ça Barankine moko peut-être ezo engagé pe franc qui mais à travers ndeko na glory ya kaka ndengo engagé na site ozana ba problème à bongo te attends mon côté pour te moni aneo yambi presque ba leader tout yo ça muta polele ouais ngana muta polele o yambi presque ba leader tout mais te moni faire goal à attendre un micro te na aneo de quoi déjà qu'est-ce que j'avais dit eza album moyo promotion na ngwe salami na Africa Info. Comme on a sorti dans notre officiel, tout ça, on a beaucoup. On a 1, 2, 3. Bah marque à Ouz, combien de fois l'équipe? Bah, il n'y a pas beaucoup de. Il y a beaucoup plus de leaders. Parce que France c'est mal. Non, non, pas JBT. Mais JBT, maintenant on a podium s'il vous plaît. À Ebistin la France c'est mal correct. À Belle là yo. Non, tout ça la émission. Oui que Makambo au soulevé à JB. Et pensez que les journalistes belé bazaki na BCBG. Non mais c'est leur problème. En fait, les gens comprennent bien Ken Piana yo nga to uti na TV awa. Voilà. Nga na BRT Africa yo na Nzondo Direct TV. Vous comprenez? Ken Piana to se transforme yo nga yo cameraman nga journaliste nga cameraman yo journaliste. Voilà. Donc to galérer na kopo yo. Na kopo pe na to galérer pe na makasi. Batu bazala te que no obandi musala il y a 2 ans wa. Voilà. Après on comme le la France c'est difficile. Voilà. Pour eza musala ya bambula ebele auto bundani na ngolelo tant que nzambe ndeka zo funga la porte. C'est ça. Oko so minu pamba, oko kufa pamba. Ngana sala na ngelo ko na singa rouge na nzoto te na ngelo ko. C'était mal, pardon. Est-ce que vous rappelez pe bandeko ba Hollanda biso peut-être ba tumsusu ba bulaka parcours ya Frank ezaka mbala moko internet mais ba raté que Frank vous allez avoir meilleur journaliste na radio nani. Pour ba lobby force ya journaliste bandana ba journaliste à radio ne ba journaliste à makasi. Non mais Ken Piana mingi moni ba bilo musunga nga te ngai na ba jeuna te. De toute façon on a un bon parleur te. Voilà. Comme il obelaka so indemnité. Mais ba tunanga yo to bana ba ko pour yo oza. Voilà. Ba masse belé na otanga ebelé to bana. Ba natilo kolé pe. Ouais ba kulu tunanga natilo kolé kaki akewa ba ngala katranga na raga yo présent. Voilà. Au monde donc eza ba musala moto ba kisi njoro ba ko témoigner. Ba kagana pe zalaka facilité que ba peso pena espace pena à l'époque ici ko vous les Canaraga donc voilà donc eza musala ya mambule belé raison pour laquelle ngai internet tant de so sala ngo to sala ngo la chaîne de télévision pour preuve to bundana to za na siège ngo ba TV to ya la yo mo mona ke ba leader ba lunga ba ye s'il vous plaît muto ko Joss Dien na uta njili avant da musika ateki ba na classe na Gombe voilà à se démerder 12h 13h kimba muti ayawa voilà au moni donc ça dit que to luka ki to mi pesa valeur on est à presse que non ba jangubal kalala ba tebele ba yaka awa ba politicien minene ba yaka awa et pas Steve Kambanga donc ezali boulot auto sala ngote onde to bandaki ngo hier to mekola to copier baninga to sala même pas du plagiat on refait exemple mot simple avant toujours en 2015 ngana sala na Congo France voilà yo sala na Congo Londres pas fait Gauthier mascotte so hotel ba Congo Mikili Congo Namber ba Congo depuis Afrique il faut botama na sima na combien d'Afrique tout ça réaliste la vérité non côté on a vraiment combien en plus le logo na pe botisi ba ça le logo au moins le logo on est pas cité belle est-ce que ça la remonter ma passe c'était besoin kango normal pe ngai Nathalie omoni bato nzambe batombola na la société voilà même la famille na ngai David ça dit que ceux qui nzambe ceux qui bato bazo biloko na yo c'est que ils a bien voilà donc faut qu'on se prépare bato bazo biloko na que o mi kanga nzoto voilà masa na ngai surtout na kotanga kombawa
Mike Loka. Quand on a bandé site dans le logo, na cash, na bilogo donc et c'est le cas de Afrique il faut des tout à copier. Même il y a ça les bâches na au moins donc il y a surtout ça les logos y a là. Ba tek ne château ça la rawana. Il est pas mais quand c'est ça savoir faire justement. Ça nous réjouit. Ba tu vas copier yo. C'est la polémique. Ils auraient jure biso. Voilà. Tout le monde a que lelo. Il y a on a le biso na ibandeli. Ah OK. Batu ya Congo, c'est-à-dire comme la diaspora na biso et à Kinshasa. Baloba, OK, biso ba les 5e, Baloba le 10e, toi le premier. Baloba, biso toza ba les premiers en 2019. Voilà. Donc ngana mi lobe. Mais France c'est ma wana pe ozo c'est la dictature. Non, dictature. Mais en tout cas félicitations premièrement dans la même année on maîtrisait pena esprit à oaser quoi Koffi Olomide. Tout le monde a ba leader en opéra soko yambi oh pas personne interview ça passe mais tout le monde pena dans la même année na bite stratégie nous sala qui non quelqu'un n'a pas que magie dans ngoté na biso quoi que ils allaient battre la savoir faire. Voilà. Battre que bateau basala la musala selon déontologie, selon éthique. Donc tout ça le boulot oyoté pour lobby aussi là. Voilà. Tout ça le boulot pour lobby continue à persister. C'est ça. Et ça là que bateau, ça dit que 10 ans, 20 ans après bateau le belaka Afrique il faut. Souci na nga yango wana. Est-ce que comme ta France te mai? Et bon tu vas jalouter pas ba master peut-être il y a même musala. Bon déjà la master na musala ngota. La master na nga ba ba kuluta ba Willy Caps ba Roger Kinkani. Non, ba château, ba Mayele. France te mai. Non, France te mai tu dis que série européenne moi clique ezalaki. France te mai. À un moment donné, ce qui te moni Franck to somo na ndeko na biso Jazz Kavulu to mona ndeko na biso Vincent. L'on ne sala moi séparation wana. Non, séparation te au week-end. Faut le bagalo mo sérieux zo lo beta masolo wana tous aki ba marié te faire ça marié et puis ba responsabilité to na ngolo to aki na ngote avant voilà donc balobara autre temps autre mœurs biso tozo kola il faut to kola pena makambu na makanisi voilà na ba responsabilité to kola na âge mais makambu zo c'est changer zo mona donc moi c'est vraiment fait ça tu juste kuta na to benga na quand il faut parce que azan na ba temps makambu bela ko sala na pena na mambo ko sala jazz to tangi kombo azan na Paris et to kuta na so to kuta na te donc avant que ndep ba mes attentes ezalaki que bino bokoma ba jaloux na ye bo sepela tende nga fongola ke besi na ye non nga zo sala na ndenge ke non ezaka non, même pas. Ils ont battant sur les personnes minango. Aya qui fait ça, yaka awa. Jazz te benga naka. Son tu téléphone na WhatsApp, te benga naka vendredi. Voilà. Donc non, déjà on a conflictualité. Aux hommes on a peine à prendre la batute. Ngainde, banga kozala trop collé na ba massa te pose. Na bi obendara. Na préfère na ye awa na côté awa na bimi 22h na keshenga na palais. C'était mai. Ndenge to ça la émission. To ça la bilan, tu as déjà la fin de l'année. Tokobomba pe masolo msuto yo kakape na balabala te ke ndeko moko pa tonga moninga peut-être ken pia na pas zoki okazo yoka na me kaka ko poser ka non c'est important te mais na poser ka question toka ki soki boka bwana lelo na ndeko na Vincent omela mbongo asala ba démarche ya site pour lelo pe makambo kende liboso mais mbongo boyoka na France te mai opesa mbongo ana te yango créer division. Non mon frère yoka ngana mute. Oh mais pourquoi yo lingi kaka yo loba? Na yebi bien ken na zana reta. C'est pas moi, eza mutu kande e boy ko démarrer. C'est bon. Yo, mwana, lo wana mutu kabali. Non papa. Eza mwana te. Eza boss. Oh mutu kande. Ngonde e boy ko. Boss. Solution ici et Zouama na kati ya RDC. Compagnie Dieu existe. Compagnie Dieu existe. Donc Dieu existe compagnie. Vente et location de voitures de luxe. Pour vos mariages, collations, anniversaires, même bino ba vacanciers. Nos adresses avenue de l'Équateur numéro 10 13. Référence immeuble Cavalli Center. Kinshasa Gombe. Contact plus 243 99 99 95 131 09 97 622 045 081 33 34 662 089 63 42 807
na compagnie qui existe. Boss Asie, camion Elix. Accueilli. Dieu existe. C'est très amusant. Les autres vraiment na habité ce qui les solango za ya balaba. Ça là moi va travaux par rapport à déjà pour aider au piano. On t'a fait ça idée. Voilà. Là ça la site. Comme on est Vincent Chelouzi. Aux témoins. Voilà. Si nous sommes Congo France. Nous sommes déjà donc la juillet, nous sommes déjà Africa Info. Bon si tu as une chaîne YouTube, si tu es d'après. Voilà. Chaîne YouTube wana et va exister là. La mibi misaka te pourquoi parce qu'il fallait na yeba fonctionnement à YouTube. Voilà. Muto coachanga pendant plus d'un mois. C'est Vincent. Voilà. La longa GB na pas na bango na lemba. Na na coaching. Voilà. Ya ah itambola ka boyer, ah izala boyer. Mona batu et c'est quand on a papa ya batu parce que c'est déjà un grand responsable. Parents. Et c'est gars parents et c'est gars zali na pese bambote belé na koloba ngo voilà. Donc, grâce à yé, nous avons courage. Au moins, machine de Boston dans celle Africa Info, il y a un écran tactile. Nous avons ça en fait Gauthier mascotte le boss idéal. Voilà. Qui n'a joué idée, nous avons besoin de faire des idées, nous avons idée mon boy. On doit signer caca. Voilà. Ah ok pour la bien mais bilo mozo yaki na rochelo machine na kati mais caméra débris on a pas bandi ko aider batuka non mais ça cop na ida tala lelo inosbi a uti Paris mais tourner ne mobimba ti abeti ba concert na Paris wana a dédié on a Gauthier mascotte voilà c'est pas facile mon cher voilà succès inosbi na tout le monde peut ba beti kala te na Londres donc c'est pour dire que Ngaïna Vincent ba ko polémiquer ba ko loba to kabona surtout en matière d'argent jamais. Alors, merci beaucoup. Bana Congo, bande retour Bolanda biso. C'est Apolli Lumumba RDC Monde Nasir Boyoki, Frank Stemai a éclaircir biso. On est à makelele ya balabala. Donc Stemai a expliqué biso ba responsabilité to komi nango. Et ça c'est qui camarade les sous-souté. Il faut pas être trop dans une maison boum. Na ba maison boum. Mais quand tu na salon on a reçu. Ouais, parce que responsabilité comme responsabilité comme ça. Quand ça va dans Ngandabo, on met 12, 13 au fan de Sarabat belé alors France Temai tobeta pe moi le solo tobeta moi c'était mingi na habité bon ezaka makambo ko to ko ta ne asikate na ba problème mususu to lukato effacer ba problème o to remarka ki na 2019 na bandeko ya ngwenye musique à maison mère na habité France Temai bo welaka nini na bandeko vraiment ya ngwenye musique à maison mère. Oui, forcément. Moi, on a une activité, on a une musique à maison, mais on a une activité. Président, on a une activité, on sollicite la rata, mais on a une activité. Si, déjà. Tu as docteur Petit Moussou, on a fait un grand frère à Yachanga. Pendant que on a été Allemagne, pendant que on a 48. Grand frère à Yachanga. Déjà, il faut dire une chose, c'est un professionnel. Voilà. Dans Africa, il faut. On a une musique à maison, mais ils ont une gloire à Hollande. Attendez, si on a gloire à Mbiwera, attends, maman c'est déjà pas na pese mbo de scout à biso. Paix à son âme a été en Kimpoui. Alors qui soka yekin émission li boso face à la ngai. Voilà. Lelo so tali bien activité mingi surtout à campagne maman c'est déjà. Voilà. Et l'équipe na biso awa. Maintenant on a gloire là ngaza kuna ken. Ngaso na keka ka to vona non. Maman c'est déjà c'est la gloire. Ça la peine ngai. Tout ça réaliste. Alors, il y a une force dans biso, c'est-à-dire qu'on est partout. Voilà. On est partout au même moment. Tu as servi artiste dans biso. Maison mère dans na biso, maison mère chez biso. Au moins ngana wewa to la rane awa, to la makayabu awa, donc voilà. On est bien, jamais alors jamais. C'est tout ken. Ngai effort on a salara. Eza ko be ba artiste mo wa Congo. Nakoko kango sala ngote parce que bangonde ba client na biso. Voilà. Au moins nga toujours comme mayuma pas artiste. Pour biso to sala ba émission oyo ba tala biso ba fanatique ba artiste. Ya ba artiste et musicien. To sala to moni ba to sala confusion. Oh ba fanatique na ngai, je ne sais pas fanatique te. Voilà. Fanatique à artiste. To dembela beaucoup plus ba fanatique na. Pour laquelle so tellement bien au monde to chercher ba comme artiste. Voilà. Na ba titre. Oh ba fanatique on est ba hôtel biso. Voilà. Si ko yo beba na artiste wana. T'inquiète pas, le oyo polémique renya ki to zo ngona mo kala. Polémique qui entre papa chéri dans les rois de la forêt. Oui, mais tu vas voilà. Qui pouvait croire un jour bango imbalé ba leader wana ba ko là-bas. Ba royokan.
omoni donc ce que ba journaliste ba kotera guerre wana oyi ba fanatique ba tchana C et ba journaliste oyi ba fait na biso wana donc ta ba comment demander pour le respect ba tikala pe na moi non ba tikala na ba problème moko boyo oyo donc c'est exemple à suivre que journaliste doit prendre artiste pour tant mususu pour na ba état d'âme to pour na aux a besoin au plaire na leader mususu exact conseil on peut na ba ndeko tout ça la musala oh ce n'est pas bon. Est-ce que France Tema il est là sur tolobi au sala bilan par rapport ya musala ngo pendenge tamboli est-ce que to tambusi musala ngo na ndenge longo ba si boulot pendenge que bien ken piana peut-être à la part na yo mais faut peut-être en majorité sur le plan général ba ndeko belé bazongi na moi auto bien ka lima ba oyo pe ba continuer ko ba yeki kaka pour ko boma bulongo voilà mais ba sala musala te bon ni ken ya biso sa carrière voilà omoni yo na ngato bandi ko potana ah je crois de 2017 2008 ba 2007 déjà voilà tout côté de ba copa on to bunda na donc c'est toute une carrière voilà sur 2007 dans les combien d'années tu beti déjà ba 13 ans omoni to koli na musala to ba tata na musala voilà donc e ko za te musala mo be ku e bota malele ku falobi te ils ont gagné peine à biso ils ont carrière ndenge ba star ba artiste ba sa ba carrière na bango biso peut sa carrière na biso voilà pourquoi to comme ba youtubeur lelo ba to ko tellement ah ba parvenu ba botanika lelo te tu ko ça là ah pour mboka dans contre-temps voilà mais en réalité tu dois prendre mboka chaîne pena minene que non ken pena vendre bazo pese là alors ça la promotion d'artiste voilà mais mboka le ko ba chaîne ba patron ba chaîne surtout privé ba payera ba tout tu se retrouves sur YouTube et ça nous fait du bien. Mais côté la paix YouTube bango et na moi évolution moko peut-être ya makasi pe moi soki to beta une évolution pour ça to beta ba histoire ya ba passe to mona et ça ba passe au to sala parcours peut-être na télévision on sait pas que na télévision to tambola ba makolo télévision ko zanduti bandal télévision to mona salaire te mais awa quand même et permettre que France Tema et Afrique il faut zo futa pe batu les lopé côté la bande ko na biso mususu pe ba engager batu bazo futa ça boulot moko vraiment c'est pas facile alors France Tema étant que on répondre yo au monde bien so tali bien on que bande ko ba yaki na idée ya ko chat mo bulu yeke voilà na musala na biso oyo mingi ba limo déjà ba o ba tikali ba komi ko zonga penza lokola ba journaliste voilà au monde ko yamba pena éviter boyer na Pierre a toujours exemple est-ce que betolo makele était magambo ozoloba mingi ba limo déjà wana oh mais oui batu ba mona na choba ba chaîne YouTube na ba ko net na o bwa jeté pa bande ko na biso ba ke na bango fanda poto te ko limo non pas tout avantage na Congo dans l'Afrique bande ko ba ke poto ba mi bali ba basi ya solo kolima par rapport ya kosila kolima par rapport à kosila voilà parce que zaki musala na bango te ba ko embrouiller voilà omoni ba ko embrouiller que non na ke kuna ba ko sentir donc na be saka musala ngo kufa nango voilà omoni mais Dieu merci ba tout au serveur ba tellement maillé de kolega biso ba ça la censure ba bi que non ah to tala souté ba to tala ba parce que ba tala te o le mayo mo tika voilà omoni côté on za pena na raison ba on sikoyo bazo ba comprendre que non na olimo pe lokwa ba mususu ba zongi ba komosala musala bien na pire exemple moko simple dans le bango toujours avec tout mon cœur na pire exemple ya Lekechu aujourd'hui azali garçon ko betela maboko non azali garçon parce que azali muto ba télé réalité azali muto ya ba théâtre ba lelo muto ya mafinga ben avec son émission Kati ozomona ba artiste ba se déplacer voilà il y a surtout il y a en tout cas bravo dans les Kechu c'est comme ça qu'on veut voilà tout on a besoin muto s'épanouir muto dans la bien mais to batela nde gagne-pain to batela musala o ezo aider biso ozomona to bomango te tout vite que notre côté est impolitesse, tout le monde finit à battre, battre biso et puis va rejeter biso. Mais si quand au moins tout le monde a eu conscience que si quand musala ngoza musala nga na pesa ngope valeur, ça nous fait du bien. Alors France Tema côté la paix bande ko na biso baleki na biso pe o bazoya lelo ba komi ko finga pe génération na biso balobi non baninga na bino si ba ke poto bino bozozela nini popo kende. Na yebite est-ce que musala ngo ezosenga kaka mutu fakende poto te na kona terrain déjà quel plan il faut le belo mo clair mutu ana musala na ke poto ko sani voilà au monde Alvin be ya uti poto 4 jours 4 jours à Betty Belgique pas fazongi
parce que atiki ba contrat ne awa voilà azana contrat ba pasteur na ye azana contrat na ba misunga yo poza na kati na ba contrat ba te bele fa respecter et puis poto on so OK bande ko musuto neti no litambo na poto musala na ye ezali na top Congo Top News asala ka so kayuta asala ka musala ka moko o musala na ye donc atoke poto suka suka neti ba na mona ba migeniema bana poto mais bazo continuer ko servir musala ngo ozo mona donc tant mieux muto so organiser na coin o yazali so OK poto beti tout rozoni donc c'est bon c'est pas tout le monde qui va na poto non je pense pas voilà alors balobi tout le monde a kokende ka poto te so ko moni ozo se retrouver pe awa okofanda na pe awa ozo sala musala poto ke na ka tout rozongi ngako na vie na nga na mona ka bandeko bakenda poto okyo l'exercice te ya koluka mukanda ezane tozongi civil na ils allaient viser mutu na mutu ken voilà so mutu amoni ke ngai reste à vie na nga na mabeli na osala ngona poto ça dépend de lui voilà ils attaquent non asali erreur te asali erreur te au moins mutu na mutu na vision comme okimaka ngo trop stéman nini terrain polémique okimaka ngo ngai linga polémique te pour et apporter na biso rien voilà au moins et puis idéologie na nga polémique te yo e futa ko pour idéologie na depuis ba te vakine voilà émission na kini comme on a pito parler voilà les lots sali chaîne YouTube film ou na film OK na même lignée même logique voilà mais ngai oyebi bien expression voilà ça danger le idéologie na ngai te fait alors France Temai na bi ke tozo kende na biso na suka to kende na cité évolution ya musique na biso ya mboka non musique est bien est-ce que musique ezo évoluer si très bien papa to so la musique donc elle est très bien et ba artiste na biso lelo bazo défendre tout le monde ba artiste musicien na biso belé pe ba bimaki ba banda Afrique tozomona ba piaka tout ça tozomona que non na ba communauté mususu bazo musique na biso ekoti pena beaucoup plus te par rapport ya ba communauté quel pourquoi tous en la mémoire courte ya biso ba congolais tu vas dans une période mo en l'année 97 c'est 2006 tu as la carré magique voilà quartier latin vive la musique wenge BCBG wenge musique à maison mère voilà donc sur l'ongwe il faut que nous recassons parmi les quatre quotas voilà et puis musique yango ezaki musique communautaire vous comprenez voilà mais depuis 2006 les lobes jeunes basu en vol basu ouverture d'esprit basu défendre biso partout à travers le monde. Les lobes par exemple parlons de Inos B, parlons de Fali Ipupa, parlons de Kim style de congolais dans ce bosana. Non, Maître Game ça congolais mais à la musique il y a style na biso Congo te a représenter musique a représenter musique ya France. Gez Mawo tu as genre musique ni. Gez Fabulous ça bet genre musique ni. Inos B ba ça mo belé ba Di Maria ba bet genre musique ni. Et ça la musique au game ça bet est-ce que Frank Temai ce qui na ndenge évolution musique ezokende est-ce que musique na biso ya rumba oyo et qu'on résister après 5 ans la musique ya rumba ne ko résister bien sûr musique ya rumba ko fera jamais mais rumba ne fabriquer ça loba mise à jour il faut beat et changer le logo mi beat ko changer mon ko faire beti $1 mais moi beat mususu fallait pour pas déployer à mettre la musique rumba mais na beat mususu fabriquer ça beti rumba mais na beat mususu to moni auto beta le sola innocent to moni auto beta le sola innocent awa innocent sali moi succès ba yo qui est presque na monde mais musique ya beti eza rumba te to moni ndeko na biso Fali e abetaki musique tokos eza abimaki libanda rumba lelo memi Fali kombo musika yango na loba est-ce que musique ya rumba on a su que nzema beta na arkele ya rumba te neza pena rumba te za moi mais guitare beta za fait le tumba simarote uko nzema bien te yoro bilaka falo ki pa musique ne tendeni non guitare beta za le tumba simaro na nzembo na Nija bayemba na grand prêtre arkeli eza rumba mais ba rapa pe mo muke na kati o me kasi rumba ba rap na kati ba rap na kati ya rumba eza nzembo rumba me ba kisi rap ya on bi rumba mise à jour oui o bi ke compliqué na bandela ko kanzemba ngol yo ka bien o comprendre que ezali rumba non bazemba bele fala beta ngota ba rumba mais bakisi mo ki lelo kaka ndenge ba jeune ba olinga bref faut ba que génération biso nokola ba wenge to kutaki ba fena biso ba wenge to kola la génération wenge justement ezalaki ba minzembo to kutaki mais lelo génération oye lelo
elingi banzembo wana lisute babili beaucoup plus libanda kasi yango nga pe na grâce justement grâce il y a ba réseaux sociaux ba Snapchat ba Instagram et tout bami ko vivre sikoyo na fièvre ya musique internationale yango moni ba musicien na biso ba komi ko s'adapter na jeunesse lelo voilà ba artiste pe belé c'est difficile de s'adapter na musique wana po ba tikala ki déjà moi le kolomoko mais ba fina biso ba Rambo omoni mbangu luki naza luki ke black mbangu zo betana ozomona donc c'est vieux d'ailleurs au photo publicité na âge a commis na ngwana mais au moins qu'il a toujours frais azo continuer ko kota na idéologie ya maramba lelo azo betana bana la vidéo alors ko na mwana ye voilà ozomona ma yembi na ye ba naza wana ba koko butu ya kofi a bébé mais au fait petit justement pour à se mettre à jour voilà c'est le problème. Est-ce que parmi bateau tangi kofi ça na bango featuring par rapport ya musique na biso ndenge évolution musique ekoti tout le monde peut à Koffi Olomide annoncer featuring moko na ndeko na biso Karine Mokonzi ba ça la featuring. Est-ce que ça là vraiment très nécessaire Koffi Olomide ça la featuring na bandeko na biso neti na niveau neti ya Karine na ba niveau to ebeli mopa Mokonzi. Bon yo ce niveau na niveau ni Karine a ser na biso non malembe alors ça na musala moko na biso aponi carrière ne ya sika akoma chanteuse soki muto wa Koffi Olomide tala ken pire tamu to mona Koffi ngo mundinga na biso abana ndulo to ngana to botama te malembe lelo oyo asali na mokili soki andimi ko sa eloko na ye moko na volonté na yebiki non na sala eloko boye ken na ko peksa Koffi il est libre. Non, est-ce que vous que tu as na biso musala oyo mais to kola pena na monde ndulo makasi tendenge yo kola monde ndulo. Forcément yo zana na oyeba ke yo za artiste musicien. Bien sûr. Aux artistes musiciens peut-être ba tumsu ba baraté. Forcément aux appels accompagner pe ba orchestre que tant que papi kakol pe orchestre. Donc oyebi pena musique qui peut très bien. Ta orchestre moko. Non, orchestre moko mais déjà vous allez en talent déjà à Robert Adoum, vous avez félicité quand même. Donc, quand elle a savoir faire oh yo yebi na makambo musique, quand elle a ndeko na biso Karino akola koyemba yebite te musique à son niveau na te ken. Musique lelo équipe, on dit nazabi ayemba ni. Yo ka prendre naza bien. Ah grand ah chanteur hein. D'accord là baba naza na ba mettre game ce qui ezalaki ke ba yemba rumba awande ba bimate. Bon bref ça dit que tous ça makambuka tous on mukili simate mukili to ke liboso mukili to ke liboso na ba réalité nango na ba vie nango omoni Koffi Olomide asa grand et puis à légende dans boko na biso yemo mikozo mbenga komi hors série donc asa libre ya kosala o ya lingi voilà merci beaucoup alors na yebi ke Aïssam Ezoba les princes na Londres bolandi biso France tema est comme vraiment na suka félicitations à yo félicitations à Afrique Info ngana loba ce qui nga penane na pesa ba trophée na ngana la na yo trophée ka na pete te nga au moins na fin de l'année na lobaki nga lobaki na sala na yo émission na fin de l'année na décembre pour na yo non ezaki pas important la fin de l'année pour tout le monde au moins et là on peut biso na musala oyo prostate eza maladie eza na makambo ebele mais na 2 minutes oyo nakolobaka ba point essentiel tolobi prostate ezali maladie oyo ezwaka ba papa balobaka ete prostate eutaka beaucoup plus pona ba papa oyo basalaka rapport sexuel mingi mais eza bongo te prostate eza maladie oyo eza kozwa bato de 40 na komata oyo bakoma na difficulté ya kosuba c'est-à-dire papa soki amoni déjà oza kosuba masuba eza kobima na vitesse te oza kosuba masuba eza kobima na denzela oza kosuba posa ya kosuba eza lisusu te eza osila te mais masuba pe ezobima te yeba ke no papa ozo développer eza prostate wana ememaka pe faiblesse sexuelle donc pona nini ekomi na inflammation na niveau ya prostatite donc ekomi na maladie prostatite na niveau ya prostate wana oyeba ke no oza déjà na kati ya prostate wana traitement nango
o ezalaka ka opération mais na cabinet docteur Hakim tozana traitement sans opération ya prostate quel que soit ozo ko suba masuba ezako kende su na vitesse te ata 1 mètre comme kalisusu te ozo ko suba posa ko suba ezo silate yeba yaka na lombango na cabinet docteur Hakim Jebi José ou bien obengi biso na plus 243 84 06 55 760 ou bien au s'abonner directement na YouTube ya docteur Hakim officiel wana okozwa traitement ya prostate donc tolobi prostate wana et même ka faiblesse sexuelle prostate wana et bomaka prostate wana et ezali maladie moko mabe o ezali komi yambana voilà c'est ça ça crée des problèmes et puis toujours poste na baron na biso toujours jouer voilà biso il faut tika ba star en fait Ken Piana journaliste ça la star c'est ça comment il faut te yambana na peno ya minga buto na bi to so ça mukie 50 000 voilà c'est comme maman comme star moto pa ya na makambango yote mais ça c'est une bande monde on peut analyse ya entre ba journaliste na ba journaliste ya mo pe na mi lo ba ça peut-être ya on a lobi bo eza loko yo moko boti mais yo moko komi oluka obomango lisusu mais non eza ba analyse oyo ya ba journaliste ko yambana eza yo nde moto bandango na sala yango Ken Piana ko pro kozanga ba invité ta lelo sala ma pro kozanga ba invité voilà ça dit kozanga invité te yaya ozabi to bête analyse na nini sujet pesant sujet exact au monde ezaki nde na banako pe na yo ça dit que ngana cha moi douceur yo ke na moi moto na yo nde ko lo ide yo nde pe na ko lo ide ba jomo mi balé bana poto boy bango basala ka ba analyse na bango kaka sur ba journaliste ki sasa voilà baza so site moko boye batala maka ba 3000 na masa moko moi munene moi ce que nous comprendre te c'est bien il faut dire la bateau ba l'équipe bino voilà mais il faut qu'on a na honnêteté intellectuelle il faut qu'on dise ba ninga les gars qui ont vécu bango ba sala ngona jalousie na mutema be c'est difficile parce que c'est bonne confiance congolais le lazo congolais kalaté voilà congolais comme éveillé au monde déjà au bango ba sala comme on analyse voilà awa sika to vandinga na yo to sala analyse moko na mbota de kaso zana 271 000 vues voilà kaka biso de na mbota de kaso oyo bango ba vandi ote banoko bref bazwe loko bato ba copier yango mais balingi ba comme ça ya bango ba comme so neti ko critiquer baninga non wana na ba comme na bango te bandimbisa mais ba che ba photo biso mo bemo ya suka basala ki fa ça répondre bango déjà voilà na calculer bango te ba 3000 vies voilà mais bazala honnête na vie omoni pon ba pambwama bazana no mikolo voilà mais ba mikolo moko qui ne se respecte pas c'est très malheureux da ba mikolo ba luka lupemba na sima ba jeune eza ma bpt eh mais il faut que nous m'appelle si ma bateau ko muta bonga si ma moto mais ça rend honnête na voilà Ken Piana ça honnête na vie ba jo wana mi balé wana baza ba jaloux moko na mona te voilà alors France Temai tout le monde déjà ba signaler biso na réalisation to comme vraiment na suka avant to na suka nanu obi na boss moko patron José Moulumba le plus beau le plus élegant de la ville de Birmingham voilà donc il deux fois té on a biso na Birmingham na Angleterre deux fois té José Moulou. Peut-être va faire réseau là tu pour on peut na biloko à Londres. Donc il y a un motema ya Beni ex Ipenda actuel Moulumba. Voilà. Mamana Heaven. Donc il y a Zarana baleki na enregistré de Tanzanie. Il y a ça les fruits de obi fait na yo iko Tanzanie ko le. Voilà. Paix à son nom Matika biso mais à botter la biso moi nous défendre hier comme il se doit comme on enregistré Tanzanie ya mobile. Ya mobile. Ah. Na biso un jeune courageux, bogar, mbongo belé, donc on appelle ça mboté. Alandi lokola papa. Des fois, donc na grand pote Manoussa Kombi, 20 ans de métier, on appelle ça bango mboté puis mère nangai moko ka ya motema, on appelle ça mboté merci ko. La première dame de Lausanne, motema fina biso go Belisha, ba parents ya Ridge, on dit loa, on fait pas comme les autres. Puis ya wuli mushene to biga awa za Kodamboka musungi ya bato belé danger puis vient na biso Gauthier mascotte le boss idéal et sans oublier Alain Dinamolo mon surprise agréable Boga Tina Poche. Merci également à Spérosol, monsieur le président. Et puis, on n'a jamais, alors jamais, tout on a vu bien à travers le monde. Désolé, City London. Désolé, tout ce qu'on a eu. Agence Mora, tout ce qu'on a eu, City London. Na Europe Mobimba, donc voilà. Et puis, il commence en Amérique. Il commence en Amérique, donc désolé, félicitations pour le travail. Et puis, merci d'avoir de retour bien à travers le monde. On a combo. De la part de Véouli Cap Skincare, Marco Zefondo. Et puis, Anna Maïti dit
grand prêtre Mfumu na Finlande le boss et pourquoi pas vieux doyen na Finlande Johnny Colo Weston et pourquoi pas colonel Achioki na Londres Mapo Finini de la part de vieux Cap Skinke là et puis voilà Ken Pierre donc voilà bon bien à travers mon Arabiso yamanga singa ka ribo bande ko belé au baso là que tous allons toujours ensemble parce que bon mot qu'on délégue tout voilà alors merci beaucoup bande retour vraiment bo Zolanda biso na pesi mbote na millionnaire numéro 1 à Londres ba vena nga Gauthier Mascotte bolimbisanga ba Laura Lorenzo bolimbisanga ba Carlos Kabas bolimbisanga vraiment ba sœur na Angel Muswahili Makizembe bolimbisanga ba Koko Arafat bolimbisanga pour chaque époque ezana makambu nango na minute yo moto chipoter Londres wana koleka Aïssam ezoba le prince azate Aïssam ezoba da mutaleke na la na minute yo azate na Londres ko Aïssam ezoba non c'est Angleterre pour ça Angleterre mabe Angleterre mo bibako pona bossa na gidi ale José Mulumbaté et puis à Londres on a un problème na welo kito Mr. Uptown never give up nabi talaka na permission na Maserati talaka na FC Vieux Gauthier pe manam sike mutango alikolo te ko kerera boite donc en tout cas na pesi binoto bambote prince Yaweli Mr. Versace prince Yaweli yo yebi mon vieux Luiso Mbata sœur Nathalie Neymar mon vieux Luiso Mbata yo yebi viens na Jimmy Bella au joyeux anniversaire na yo mais viens na Jimmy bangwaka ba kufa trophée na habité bo simbaki kisi beaucoup fanzela moko bien ni viens na Jimmy Bella de bangwaka ba daye trop vieux na yo kate au coup de fil vieux no Jimmy Bella kufa en tout cas jour on a fâché fort en tout cas fortement na habité non mais ça un message moko à ce moment là ouais ah ouais c'est gentil donc Keno Muke n'a pas dans la kin donc on a passé mbote il part à Londres. Et puis merci na yokan puis on a pas l'opportunité au Pesibiso. En tout cas merci pendant mon demi ko yamba biso. Merci na bande ko à travers le monde bande na biso. Bon continuer ko s'abonner et puis biso longo kana la chaîne YouTube peut-être na site internet. Ba do rotanga ba article na www.africainfo.net. Voilà. Batanga ko na monsieur Malanda Jacques azokoma comme français qui toko ko ça la bango vrai bien. Et puis merci à Gloria Olangi na makan perdu au Congo. Voilà. La seule qu'on a et puis merci à Chaton Kolo Grand Palais. Voilà, merci également aux Zengalina, Mayele Sadiki, voilà, un soldat et pourquoi pas Steve Kambanga. Donc on est là, soldat et Afrique Info et puis Bandekoto Bangabiso, président Regan Ouassiswa. Donc il y a bientôt la France, entre président Regan. Azo Bandabi Boulouna comme d'habitude, donc voilà, Bandekoto Bangabiso, tous ensemble. Mais message Zaga Moko, Ken Piana Lobate. La maman comment commater les news de ça comment commater bah tout on attend awa en tout cas c'est toujours numéro 1 voilà non France en tout cas on est d'accord nango on que suye afin de quoi na en tout cas bana Congo bino mo pe bolandaki biso to na ba difficulté en tout cas les losoki ba bimisa Afrique Info numéro 1 na ko accepter pour to remercier Glo langi na ba émission combien to remercier na combien d'émissions qui n'a pas la nanu bafi beaucoup bien un exemple ya Gloria Gloria sala en Afrique Info France tellement écouter azo bosser Gloria azo bosser ce qui c'est na bango ezala number 1 baso mériter c'est tout malemba en tout cas na suki wana merci beaucoup merci na yo mon vieux Cap Skinke là mon vieux Cap Skinke là Nzongo mer na biso voilà et puis il y a Roger Kinkani et pourquoi pas Didier Atenda kulu tuna na ti lokolo NL Chilungu bambo tebele donc ba tout ba biso bien. Et puis Marine 83 vient dans JR et Yobim Poké. Et puis grand porte de Coste Moukoko. On a passé Mambo Tebele. Et puis on a quitté un fiston coloqué Zapatero. Donc on a quitté. Il fallait beaucoup d'années à même en contre-temps. Tous années à lobby quoi. Donc danger. Merci de ceux qui en a donc tu coûtes en 2020.